En 2011, on fait division Maradona. On dit Maradona. On dit ça. Donc on prend des enchères. On change G. La population. Oui, n'a pensé qu'on a moutou à soutenir le Rikel Bakonga. La première des choses, il faut santé la Yézala. Il faut santé la ligne. Ceux qui santé dans les alliés, nous voyons soutenir Rikel Bakonga. Ceux qui santé Zamade, à ta gouverneur la Michel Chopa. Ceux qui santé Zabiate, Akoya Awa. Nayango, Bisso. Topani d'abord na santé. Nazo senga na bandeko ya ensemble bo moni likopana ndoke esika ememi bino bandeko ba mesala likambo ya tata moko oyo sur le ballon amen na ino saka so pas comme ça. Le président Félix a gasté un bon rebelle na ba so de mutombo pas so de mouton na septima mo silver. RDC est comme fréquenté la communauté internationale netilelo. Lelo facha zimboka oyo azo sa musala ko sala remettre tout en ordre. Attaque no ko boyingai ngande mutu na ko pono ba boya sima. Mais bolimo ya Congo et les galiboso ya bolimo na biso personnel. Mutu na sala solo ba compétence na ye pour que okende biso.
Sans plus tarder, nous appelons nationaux, honorables sénateurs, Madame la médecin chef de zone de Kingabwa, chère notabilité de Kingabwa, distingués invités, tout protocole observé, Mandeko Nangai, un Kingabwa Mode, Mode Soussou, Lélo, les amis Bokonangai, nous vous remercions parce que c'est vous. Système social à la population ainsi que toutes ces réalisations qui le méritent. Fier de vous, Wanapoka, vas-y de l'avant. Avant toute chose, je remercie les bons dieux. Il est Dieu des temps et des circonstances. C'est grâce à lui que nous sommes ici présents. Honorables députés nationaux et sénateurs, honorables membres du bureau du Sénat ici représentés, honorables Excellences, Monsieur le Gouverneur de la ville, province de Kinshasa, ici représenté par Madame la ministre provinciale de la Santé, Lisa. Excellent, à vous remercier d'avoir rehaussé de votre présence dans cette cérémonie de décor. Merci et très chers distingués invités et protocoles. Allez me permettre de parler à Lingala. Avant de parler à Lingala, je dois commencer. Moko historique. Les amis journée moko limité, les ans n'a pas la ébélé, les ans n'a pas quartier ébélé. Kopanda Kingabwa, place Kozali, Nano, Tepe, Gramont, Kawele, Bakajuma, Libano, Funa, Mososo, Ombele, Fiti, et puis, je pense que j'ai cité tout. Nano aussi. Nathalie Bongo connaît Sabino que Nazali fils maison.
limité. Nayango en tant que fils notoire de l'espace, Nalobaki, il faut la salle quelque chose. Mais avant le banda, parce que Madame la ministre provinciale, grâce à démembrement de Bakaboli Grand Équateur. Naza Eli Kuna, et Bele Batuna qui la question, mais Yaza c'est la terre, il y a province, Nandegeni Alilika Kalimete. Naï, Naza c'est la terre, contrôler, c'est-à-dire qu'on sent la mideko, et puis qu'on contrôle. C'est la terre avant la limite. Place Ignoso, Bana ya Congo, Kazali, il faut c'est la terre entière ma colonaï. Nayango, la monnaie qui limite, et un problème. Et ça, le problème, il y a santé, il y a nzela, il y a courant, à niveau, ma belle, Excellence Félix Antoine Tshisekedi. La kolonaka vision ya mokonzi. Ya mokonzi na ngai ya yo ya biso nyonso. Koyo na ngai ya lelo na bino mokonzi akoyoka yango. Papa Félix Tshisekedi akoyoka. Limité, Kingabwa, elle a considéré le quoi la tombe. Elle a considéré le quoi la banale. Elle a considéré la polémique. Yaya Azali, Yaya. Leki Azali, Leki. Papa Azali, Papa. Moi Azali, moi. Le Soko Yé. Au moins la rigueur dans sa Asilikaka. Là, si le président Zakia a sa chaka. Si va bango. Elingi Kolaksanini. Elingi Kolaksake. Biso Toligine Musala. Tolingi Bana Girabwa, Bana Alimete, Bana Misala. Tovotaki bango na 2006. Tovotaki Zate, Bana. C'est la 2028. Mala Oyo ezali Big Rouge. Papa eza parce que olakisi biso déjà ndenge kotambola. Alors nous nous sommes oyebisa biso. Na 2011 opeti biso Maradona. Oyebi Maradona. Oyebi Nazara. On comprend des enjeux. Pour changer population. Oui, n'a pensé qu'on a moutou à soutenir le Rigan Bakonga. La première des choses, il faut santé la Yézala. Il faut santé la ligne. Ceux qui santé dans les alliés, nous voyons soutenir le Rigan Bakonga. Ceux qui santé dans ma vie, à ta gouverneur la vie à Chopa. Ceux qui s'attendent bien à Awa, Nayango, Biso, Topani d'abord, Nassate. Il va voir des amants la fondation est mort de la Kigabwa. Un sportif, la mission, basé dans le centre, il y a sportif.
ezali boye oyo vision na ngai ngai naza jeune naza na 33 ans anniversaire na ngai ezali le 12 décembre nazali nde depuis 1987 na décembre akope bakata yango yaya kokisa nalobi boye nazwa mituka awa ti mpe na fronda nakiti mpe nafuti mbongo te nakotisa bagelome yo ezalaka toujours marche te ya bato yo filme ebomaka te yo ifo kolanda bato yo mpe ifo balandaka yo nalobi yo mpe ifo basala nini tolandi bango na 2006 na 2011 na 2018 balaoyo azali na carte ya rideli batonga azwa yango na 14e rue Liberté place siège na biso ezali place siège na biso ezali soki oza na carte oye olakisi carte na coordination basaleli yo bon de l'hôpital soki oye awa fiche consultation ezali gratuite. Alors, moto nyonso bakati na biso ezali soki ozwi nano te eme kozwa mais okofuta kaka mbongo ya mokie mpona baexamen epuis échographie na biso ezali kaka na 15 $. Komona na ouverture au tout cas ezali esengo makasi komona jeune sénateur lokola biso ba jeune moi muke o aganyaka na niveau ya esika ya zalaka o Alexaka tana epona musala asili ko kanisa bandeko na biso ya limete ya Kingabwa et puis esali biso esengo po tomoni ba matériel nyonso tout oyo tokimonaka na ba 50 na hôpital ya minene ya mboka mais to mona ngo na Kingabwa donc esengo nazana yango comme invité ndetindaki motivaki ngana ya ko participer na cérémonie inaugurale. Alors message moi on a bana limité précisément bana Kingabwa surtout na likambo ba koki ko zala nango ya ko batela vraiment centre hospitalier oni ngo ko lancer comme message. En tout cas eloko na kosenga na bandeko na ngai ba batela eloko po ezali bijou depuis to botama to tikala mon hôpital a boité na place oyo ngai na uti na quartier Salongo naza peka mwana limité mais to longwaka soko beli okende ba hôpital ba sango makambo ebele ya bambongo pe belé puis na moni ba prix moko abordable ya mukie par rapport à la vie sociale ya batu. Donc il pona ko bambong wana ko futa mukeza pe pona ko sunga ba matériel wana po za yemoko ba matériel eza ebele ato sala ba matériel wana te bande ko limiter bazwa soin ya place oyo yo ba batela yango malamu pe biloka bongo nde tinda ka mutu encourager ka mutu lobi asala susu makambo ebele to moni vision na mort que ça la raté ba salle de spectacle les a raté peut-être moi motivation muki wana ko sunga pe ba médecin ba zali na ba infirmier et puis ero bakisa susu ba kisi ba pharmacie ezali et puis ba mbongo wana eko sunga tango mususu kotonga suna ba mort koto donc bazwa vraiment propriété na yango ba batela yango pesa eloko na bango biso to uti musika bango nde bazolala esika mona eloko na wango. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Merci. Attention à la fois, s'il vous plaît. Ici. Ça d'accouchement. Oui. Ici.
caméra ndenge. Ça la peine beaucoup là. So eza d'abord ya kopesa longonya pe meresi mingi na moko na biso otobenga na lopoto les meilleurs d'entre nous. Pourquoi les meilleurs d'entre nous? Parce qu'azali elenge alobi yango awa azalaka na 33 ans. Donc azali jeune ko sala fierté à ba jeune congolais. Asarte à sénateur a bosani que famille na ezali. Mais alobi famille na ezali bana Kingabwa. Aye na o abenga point chaud, azali point ya sima ya mboka. Aye kotonga centre de santé o azali na rang ya ba hôpital o azali na Gombe. Azali fierté na biso ba jeune ya kulakisa que toli pe capable ya kosala biloko ya minene. À l'occurrence Rigen Bakonga o ya sali lelo. Donc to yaki pona kopesa ye longonya pe kopesa ye beaucoup plus accompagnement na biso teke ba jeune na qualité na ngai ya superviseur national de la jeunesse congolaise na yaki ko na kuma ba jeune nyonso koloba Rigen Bakonga merci mingi pona kosala fierté ya bilenge ya mboka na biso. Mais pona kosukisa na yo un message na bana Kinga. Ya liboso na kosenga na ba jeune que moko na bino moko na biso sénateur Bakonga alakisi bolingo na ye pona biso. Asali kaka te centre de santé masali de fierté ya ba evre bilenge bakoki kosala donc na sengi na bango nyonso bazala d'abord sima makanisi na ye parce que le basima ya mutu zali mo muke mingi alobi ye aza pona makanisi donc bazala sima makanisi na ye pour Kingabwa na biso lobby échanger image oyoki vision na ye alin Kingabwa ekoma kozala considérer lokola Gombe lokola ngali ba commune mususu na makanisi na ye to elika ete Kingabwa et que changer image nango avec sénateur Bakonga to na espoir que jeunesse ya Kingabwa jeunesse moko exemplaire dynamique mais surtout il y a ba œuvre parce que œuvre nous ekoloba et le centre de santé lobby to qui morgue après de mettre qui centre de sport donc le meilleur d'entre nous à sali o esengeli ya sala to kumisaye to accompagner pour que Kingabwa azali coordonnateur principal ya ARB aux alliés l'inauguration à l'hôpital j'ai produit fruits à Bitumba autobunda en 2018 na limité mingi bana limité ba comprendre qui vision ya sénateur Ilanga Bakonga en 2018 ba mona comme ici à cause de quoi ba député en 2006 or en 2006 azalina no elenge azalina no étudiant eza mukolo moko to na élection 2006 lokola ba population kwa ko voter candidat moko Bosongolo mais to yebi o eleka 2006 la limité ye kotaka makambo ya 2006 o ka na limité et ça qui est passe à l'époque azaki étudiant kotaka bangande ba étudiant oyo ba kufaka na 2006 nde azwi décision ya abunda abimo kwa sa grâce ba étude nanga na kwa ko bunda na limité puisque limité et puis kotambola ma et puis ko bunda kosuka niveau boité il faut ebunda il faut emonana ke oui jeune moko boye abundi pour la limité nde yango abali na santé lobby akobunda pe ona Congo mobimba le pour
ke mosika te bajeune alimité bapesa confiance. La confiance mpona bana limité eza basimba jeunesse. Ilanga aza nanu mwana moke aza maloba ya kokosa te, aza maloba oyo ezokokisa. Lobi lelo atongi hôpital mais oyo alobeli bango lelo nde yango aosango lobi mpona ye kokosa eza nature na ye te. ngai eza ke honorable sénateur Ilanga Bakonga Rigen aza elenge oyo ahonore population na ye, ahonore base na ye, aza na asbel oyo ebengami les amis de Rigen Bakonga, yango ayebisaka bango pe ahonore yango lelo na date ya lelo le 2 alobi ke na kosalela bino centre hospitalier na kombo ya Ilanga Bakonga Rigen, bato nyonso ya base na ye basepeli, epuis na kosenga na ba oyo bayoki te bayoka sango ke Ilanga Bakonga a honoré parole na ye oyo alobaki bayebaka un politicien na maloba kokosa population te nyamu na makambo ezalaka lokuta. Ilanga alobaki akotongela bana ne ya Kingabwa centre hospitalier eza pe na deuxième vague eza koya, toza na morgue, toza na centre hospitalier na Mombele pona limiter Mombele à désenclaver sur le plan sanitaire. Esengo ya lelo Kingabwa mobimba bafungoli motema balobi bayambi centre hospitalier Ilanga Bakonga na motema moko. Merci beaucoup. Koki komi talisa ozali nani pe osakani na République démocratique. Kombo nanga Gaël Boussa, nazali député national. Oui, beaucoup de temps, à ouverture son enlèvement, il y a centre des entrées, Ilanga Bakonga Rigen. Puis le vôtre mot, la bijou, bah ça y est, qui n'a pas précisément limité. Et donc, les bossos, ils allaient nous féliciter honorable Rigen Bakonga, dans les canisses, où il y a Zui, il y a Botonga hôpital, on a Kati à Kingabwa, on a limité, on a Baimboka, où il y a Kingabwa. Totala qui était pour la Rolanda Vision à Mokondiamoka, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, et Sengela qui, pour ça, la œuvre sociale, où ils touché directement la population. Il y a un des Rigen Bakonga sénateur, à Zouaki, Likanisiwana, il y a un tombeau la penza na kati ya Kingabwa, hôpital, pour été population à Kingabwa, pour avoir traitement à Bango, on a kati hôpital à Kitoko, à Sali, où ils allaient répondre à la norme, et nous sommes essayés hôpital les Alpes. Alors, message pour la bande à Kingabwa, ni nous voyons ça Bango parce que les alliés, la moindre des choses, c'est à Botonga, ici, quand on n'est pas ça pour l'utilisation. Bango moko bamoni œuvre esalemi bamoni ndenge hôpital ekoti na kati ya Kingabwa bamoni mutu oyo bango baki kosala confiance sikoyo oyo akutalela bango oyo azoyoka kolela na bango na bosenga na bana Kingabwa nyonso bazala na sima ya honorable Rigen Bakonga bamema ye penza na maboko po yende azosalela bango oyo bango bazosenga ye et puis hôpital oyo ye awa mpona bango bana Kingabwa bana limete nyonso bayeba kobatela yango po ete yango nde kopermettre bango soki maladi eyali bayaka kozwa batraitement na bango ndenge esengeli. Merci beaucoup. Merci. Nazosenga na bandeko ya ensemble bomoni likopa na ndoki esika ememi bino bandeko bamesana likambo ya tata moko oyo sur le ballon amen na ino saka so epa comme ça. Le président Félix Agaspi mbongo ebele na baso de mutombo baso de mouton wana sekima mosi vert. RDC est comme fréquenté la communauté internationale neti lelo. Lelo fachi azimboka oyo azosala mosala kosala remettre tout en ordre. Atapino boyingai ngande mutu na kopono bakoya sima. Mais bolimo ya Congo et les gars liboso ya bolimo na biso personnel. Mutu na mutu sala solo ba compétence na ye pour que vous